nana efie asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu bosabone trona bosabone trop na planète nana efie bosabone trop na planète nana efie bosabone trop. Alors merci bino ki bandi konanga bosabone na planète nana efie vraiment eza chaîne ya biso nyonso vraiment bosabone so bomoni kaka tolia peta na kati ce qui fait yango base donc on a beaucoup de s'abonner bola na ndenge tozo développer tolia peta na ndenge système ya mikolo yo nzambi courage yopé base vraiment na ngibino trop vraiment merci planète fille qui toko makasi Ambassi bourgeois moto swag le prince Racel le prince de Fali Poupa déjà vous dit biso tous les yeux virés braqués vers planète et fille nana et fille tous s'abonner massivement donc abonnez les bino je vous demande tous s'abonner pour des vraies informations pour nos qualité pour nos actualité planète nana et fille TV s'abonner ça va bien ça va te coûter rien quoi vous s'abonner car on a qui perdre l'autre on sait pas asungaka tabana babola nana efie asungaka tabana bazanga bapoti nana efie azana ONG. Salut chers internautes et nazo pe sabino merci pour le soutien na bino na site na biso planète nana efie et nazo rappelez bino toujours vous continuer à s'abonner abonnez-vous sur planète nana efie vous ne serez pas déçus. Chers abonnés comme d'habitude bekil choko soki aye na ebiki na mincho boza ya osepela parce que webiki aya kapamba te to ya ko la kisa beauté te lambate donc to ya kande côté ya pour muto na mukili akoka azalité. Chers internautes, comme d'habitude, beaucoup de ça, bana beaucoup de ça. Yebisa papa akota donc beaucoup ta ngonga koki, ngonga auto sepela kambonga ya isengo quoi. Auto aura vraiment conseil na histoire vraie ya Bekili Choko. Chers internautes, histoire vraie ya lelo ezali esalami na Bukavu. Ezaki na fille moko ndeza la kaka lupango ya famille, ba parents bakufa, ba fanda na bango peka na Bukavu, ba papa na bango batika ndako bayana bango nyonso tu babala o azaki koneti mwana suka na bango mais azaki maman parce que bazaki bango tout moi mikolo mais inda azaki mwa leki na baya misusu ezalaka ke abota na ya bala te bana na ye bwe na boye puis parti ndambu ya lupango balambaka lotoko donc eza ya famille basala na bango commerce na bango et quoi arrivé la fille o ya suka yaki okoma na zemi malgré ba grand frère na ja bakenda babala bala. Tant que comme la zemi, a comme bomba zemi, ba remarqué que ana zemi. Ma zemi le bomba manangote et aki ko bimati aboti. Or nenga bota na yoana a sepela te pona eza ki sota bota ne morne, to zemi on bimalango parce que abanda ko melango ba kisi a déranger qui vraiment zemi wana mingi. Chers internautes, la fille tant que bota ninga mona ki mona bimba pona le bien impossible mona o ifaka kufa parce que nazana tana ko boko la été po batuna ezemi wana ya nani papa mona ayebana te aboya ko tanga papa mona yemo ko ayebi nani ataka ezemi wana et puis ko koma na moment moko ndika bat ba ko mela lotoko na lupang na bango atali tali nde batunu so bazaki na bango na ba kwiti wana bat bazaki un peu distraire ay ko zo mona ke na ye bino mo bobi l'intérieur des alaka ba wese o ezalaka mabele wana bisa ba milinga na se tanti na biso yekoza mwana ake ko bwaka mwana wana na kati ya libulu ya wese akimi comme akila ya mutu surtout soki nzambe alinga yo mingi pona mukili toza ba pona mina ba biangami donc tellement que mwana wana azaki oponami mwana bandi kolela na kati ya wese wana zo ganga bato na pena base bakuti okaka neti vo mende mwana zo lelati baby ke mwana zakana ndako mais bokende otala mama na zate mwana bata mwana zate oh batiki vu que mwana kotaki ne bula wese wana abandi kolela siko banye wana ekomi kokota ye na munoko na matoi donc ekomi kokanga e voir zambala la raté moko ya mutu akwita yeke hotel makena usaki ko suba nzamba salika miracle na epuna mwana wana mwana yeko ko ganga mwa mukia yoke oh
mais songa na yo ka voya mwana kati ya weseti abibi mbango boye na zo ka voya mwana na kati ya wese awa tangu ya ekokoma bato ba ekokoma mwana susu se bande ko kante aisi wango lobi naza conscient to buka wese oyo ngana yo ki voya mwana zo la kati ya wese babandi kolongola babandi kobuka balongoli basalite baneni cher internaute mwana babimisa mwana boye mwana esakendaki tellement banye kota qui est trop ba rapidité mbango baluka mwana azate ba eko benga grand frère na eko ya ba memi na hôpital babandi ko réanimer mwana basali ba soin mwana eko zunga grand frère na bango moko azaki na balakité vu que petite sœur akima ki mwana tikali mukabi mwana o ngana ko kotike non felina te donc na bala moi si na nga boko elanga ka mwana o en tout cas nzamba simbaka mutema grand frère na ye hein allez azuna epe mwana akomi kolande te vu qu'elle rappelle na fiancé à se forcer à expliquer pe moi si na ye pas ki mutema malamu ba ko sala mariage ay ko zo mwana na bakei grand frère na ye na moi si na bakei ko ke pe bakei kuna boko ni mwana ti mwana koli poza ki bébé moi pe moi si na bota rapide ezate tango mwana ye ko pusana moi si ya noko na ye wana ayesusu kobota bana misatu mwana komi kotanga atangi ti babundi na en tout cas papa akomaki na niveau te kata chemise na ye ba komi na vie ya pasi souci nezali kaka komisa mwana ye na université mwana petite sœur na ye wana atangisi mwana papa komi kozanga na elamba ya kolata so tali chemise koto échanger couleur pour na vie ya mwana wana moi ce n'est pas aki mutema malamu en tout cas vraiment basi o balingaka bana ya bandeko ya mibali na bango to bana bambanda en tout cas nzambe vraiment apambola po batamite malamu bazali ale mwana ekozwa diplôme papa ekotuna mwana ayebisi alobi bon sikondo ozwi diplôme buto sanyo papa na bezo kota université o wapi ona okinanga Lubumbashi na kiotanga nga na inilu ya Lubumbashi baye papa ye kosala effort batindi ye kuna mwana ke kuna tangi pe classe ye kosila nzamba la kata ye kozwa mundele wana aye komema ye na États-Unis kokoma komi na États-Unis mwana komi koviva via bien zoka mundele wana azaki baba mindelo ambassadeur bayaka na Afrique koya kolandela neti borfelin banini ba mourir pas ko pesa ba don donc vraiment na mbongo. Allez, maman, mundela na ebisi a bon aza besoin bala yo to zonga mboka na bino pokena bala yo ba yeko zonga na Afrique na Bukavu ba sali pe mariage vu que c'est mariage c'est la zongi poto tanga zongi poto fi pa komi ko travailler komi pe na mbongo makasi ayeko sombela papa na elupango wa munene atongeli ndako étage akomi kotangisa ba petite sœur na ye akepe na Bukavu esika babokolaka papa na bango akolaka kwa ndako baba ya baba koko na bango atongi en tout cas a aider mutu tout na famille mama na yepe esika kenda na bamboka mo ba kota koleka Bukavu kuna bamboka mo ya kati kuna kenda koboti bana mibale vie ya pasi ya kosakana te aye kozonga ne ana Kinshasa kuti pe ndako wana o mwana wana bongisa ki place ndo teka lotoko ale akompe kovana pa bongisa ki mwasala ba clôture ma camions tout la tantine question pe aye ko bota mwana mo na poto bino to kende visite et pas papa na Lubumba plutôt pas longola ki bango bazonga ki na Lubumbashi na ndako o asombela ki bango na Lubumbashi ba kompe kovanda kuna vu que la fille pe asomba ki banda kuna ye azotonga komi na ba faire na ye awa na Afrique bayaki na mobali na ye aye kozonga bino sheringa moi je dois rentrer parce que na ko landela ba makamusu sukuna moi c'est aki kotikala mama abinana mama isi bango lobi to beta tour nanu kuna na Bukavu na ndako kuna to ki otala pe batu mususu en tout cas akomisaki bango vraiment na vie ya bien tant ba komi kuna ba ki po pasala 2 jours nzoka mama ya la fille o bokaka la fille autaki bamboka na kenda kuna zongi na bana mibale ko ya na bango wana pasi na pasi sikutanga yeko mona mwana mwasi akomi amoni bwe mwana sakola donc mwana koma na identité moko tellement bien ayeko benga grand frère ne pembeni o pour mona tunaki tabia wana zanani
Oh non, maman va répéter, t'es zande qu'on a besoin de famille. Ah, ok, c'est bon. Et qui paye dans le PET. Tant que nous avons un grand frère dans le lobby, nous avons comme présenter moi na ngai que aza ngai de qu'on a bien une famille ko simbate. Il y a la bon abi et simbate nani. Yosko souci les années. Non souci nangai zaboye bisa moi na ki ngande maman na ah bon. Tant aux aura mwana o bois kakaye na libula wese pona yo souci za kini lelo soka kufaki ngana zu mwana o na bokoli lo tia comme na ajo yo lelo yo zo ko kwa mbuyo ba ke ba présenter yo yi kasi pourtant non c'est la présentation na ko expliquer na mamnions tout o ngala lingite ya za mwana ngai ndeni biloko bomba bongo avant na ikutu quelque part aye ko mema koko na ye wana mundele. La fille a question ici maman na moi ça nous connaît na ici à l'objet. Oh maman comment est-ce nous couper ça moi na ngana inconnu mais maebo. Oh non c'est la famille ça fait abi non. Na epi te yo couper ça moi na boye ko simbate maman abi ko banga tazan de ko na biso ça le monter. Vu que bah ça qui 2 jours maintenant c'est les cas qui tanti no ana ayeko tonton na ayeko benga batunions tout abi bon biso to zonga lelo on te ngaka to fana tout ça la réunion. Bon, à ebisi la fille à lobby, bon, réunion à l'élo vraiment, nga qui na ebisa bino, topé na ebisa yo que, nga zaka, papa na oti, papa. Ce que vous avez papa na ngate, c'est que maman aya na nga na libala, abi non, maman pesa maman na oti, abi bon si ko na bota ma na nzete tondeni, abi maman na o ya fandia, what? Ma mère, nandeni. Ponga depuis na muke na mona yo na mona mama tilo na kola ndaka ndiko expliquer moi na ti mama na yo abwaka ka yo na libula wese ba baka komela lotoko nde mutu ba lokota ka yo ba beleli batu ba ko buka libulu wana nde babimisa ka yo ndeka ko mona ke tellement que na bala ki tena bala moi sina kuta mpe na moi sa mutema malamu azo ya bukola donc moi ça lobi papa donc affection nyonso o nga na mona pa na bino. Bon bino ba parents nanga te mais ndeni bona mutema ata kutoza noko nanga mais amour oyo lakisanga voir même ba petite sœur nanga natikala omona ngo te comment est-ce maman oyo ko linganga makasi mais na moi na été abi ça arrive aza moi si malamu linga ki yo vraiment la fille à lobby abi si maman na lobby moninga quand do bokanga na libula wese oyebi ngai te pour qui n'a besoin de vivre. Alors, ndenge ka boka nga yeba ke sina kufa. Donc en 15 jours nga ki ko pesa affection. Papa abotanga yeo, maman abotanga yeo. Donc longo na mutu no kozala na mwana lokwa nga zwanga lokwa mwana ya grand frère na yo. Ba leki na nga nde ba oyo noko na nga boti o nde ba leki na nga. Donc ba oyo ye na bango wana ba leki na nga te ba nde bandeko. Vina yo moko pe ozande ko na ngai. Donc longwa na makanisi ko zara na mwana ngai pour na zana ba parents nanga. Mais o etikali na ko deux na zo deux na sombelo lupango parce que si on dit mai ko garder nga 9 mois na libum. Ce qui est grâce à yo te mena bima na mukilité mais comme na bimi c'est parce que o garder nga quand même na sombelo lupango et puis na pesa bino mbongo mbongo. Bolongo la makanisi na bino ke nga na mwana bino parce que ceux qui ko edo na ndo edo lokola ndeko papa maintenant batu o ba lokotanga obiska ba fandaka batu ba misanga libula wisa ya ba papa na misu ba kufa na misu bazali ba yeko kende na famille wana batu ba sala attention tant ko yaka na libula wisi aider ba papa na sombe bango en tout cas la fille azaki vraiment na mbongo makasi nde ba yeko zonga Lubumbashi donc eza histoire vraie. Oui, salami. Vu que plainte nana fi eza site moko oyo bat balingango mingi parce que biso awa to lo bakabuzo batte to yaka ko lakisa nzoto te ba sexité to lo belaka beauté ya mutu te biso to yaka ndeko te ya bana nzambe ko lakisa mukili ndenge ni diable zo konza mukili ko lakisa comment est-ce ko talela nzambe po et pas satana elike za nango te po soka pesa ko décevoir yo yango moni atinda ki histoire vraie na ye alobaki to ma ko partager. Mais quand on pèse moi idée, ce qui idée ya bimisa ki ko ebisa maman abwaka kaiwana eza mabe que à reconnaître sous te kazarana mwana eza bien ou soit ameka ko bongisa moi mke yango atindaki. En tout cas ba na nzambe ebino moko be ki histoire vraie oyo. Non ba na maman eza pas si pe mawa. Tant on dit mi ko garder mwana na 9 mois na libumu abimi na mukili.
et puis au préféré sous au bois caille. Maintenant vous aimez ça qui a 1 mois. Au lieu que ba tu ba pico la rati. Tout 2 semaines ba pico lui on ka kende. OK ndima ko passe wana ya ko bota au forme on ndima mona se former na libum. Pe comme à niveau mon boy aux UP au bois qui en tout cas ils a passé pour na bandeko oh ba ça ba actuellement batika po eza trop. O eza ku ya sikate pour na moment na lo ba ya misu dia ba bois qui na ma ya kalamu. Toujours on a ba TV de chaque jour zaka ba boka ki mwana ba fina ki mwana ba boka ki mwana ba fina ki mwana ce n'est pas bien donc aza makila na yo mwana za bénédiction ba fi ou ba sa ba bitita ko zora ba zemi otizeme komi 6 mois oki ko bimisa mwana ko mil non to bimisie en tout cas to tika yango ba kisi e koma so moni ke ko kana ko boko la mwana te o sombi à l'aise oh il y a 28 comprimés au melakango chaque jour pour que et quoi péché aux oisemité o le olinga toujours ko sumu kaka ko boaka ko bomaka milimo et en nyon surtout en tout cas eza bien te ndeko nanga ngande tingana nanga pour yo hein ido bimisia mabete po yokuto ndima ta ko sombe lupango po batu mususu kutu ba permettre ngote mais sache le que tant so banda ko kanisa 9 mois na gardaka yo zamba sa lo grâce ya ko limbisa kae parce que par deux force o e libéra ka mutu mais kaka ko limbisa mais na pesio merci pour na bolingo parce que ça batu mususu peso ko représenter ba vrai parent na et s'il y affection qui mien en tout cas ba o nyonso o ba boko la bose alors quelque chose on fait là ba lokota na famille mo ba tangisa oza reconnaissant vers famille wana to reconnaissante en tout cas Zambia pambola pe ba o ba continuer ke ba boko lo quelque part tant ba l'action ba vrai parent na o baluki ah et talona Nzambe na yo maintenant on reconnaître bolamu ya mutu Zambia ko tika yote tanti nanga en tout cas meka ko limbisa ye aider parce que c'est ta maman vraiment biologique donc yende mutu abomba ki o 9 mois. Ah, bana Nzambe histoire vraie lelo donc esuki wana na yebi ke ngana lobaka ndambu parce que bino nde bobakisaka o etikali bo tinda ba conseil na bino to meka ko tindela ba message wana aiba ndenge nini ya kosala parce que histoire vraie avec il choko ezo réparer batu ebele ba erreur ya batu ba o ba sambela te ba komi ko sambela bato ba yeba kite comment test diable zo konza mukili oyo ba komi ko sala attention ba komi beaucoup plus ko taila Nzambe on appelle sino merci et puis na pesu merci na maman nana et fille hein maman pasteur Musala Nzambe merci vraiment pour na site o ya kitoko o sala maman zo sunga orphelin azo liana bana o baza yete butu lokola moi baza ebele plus de 150 chaque jour kolia eza facilité o aza makila na ote Nzambe vraiment a continuer ko pambola mais puis nazo rappeler nous continuer toujours ko s'abonner abonnez-vous sur Planète Nana et Fille. On ne serait pas dessus. Merci pour la confiance. Au revoir. Asungaka bademini nana efie sungaka kolemba te kotika nana efie motema malamu e bosabone trona bosabone tro na Planète Nana et Fille bosabone tro na Planète Nana et Fille bosabone tro